La vie mambo mingi, la vie mambo mingi. Atini milano. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. C'est damadi to. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. Bana kini bana de partout. Tout le monde. Vous abonnez massivement à la chaîne des Amakam TV. Soki nzamba zaki mutu. Mais les chaînes alinga bana otala lingi zala yango. Ba nous agitoko awa to singa raté. Ah to bana ma bien politique musique. Réseaux sociaux donc vous abonnez massivement. C'est ça la bien quoi. Frédéric Lendo. Azata nasira sakovibrete. Bonjour très chers amis internautes et bonsoir Nabino et dépendra na RO Wapi. Bozokola Nabiso partout dans le monde entier na bi bana poto boza et belé nega na biso ke bana poto na labino fort parce que bino ne bo fula rabiso. Bino ne botala rabiso, bino ne bo baxi la biso ba vie, bino ne bo tundi la biso mo ba 1-1. Bino ne bo benga biso, bino ne bo encourager rabiso, c'est pourquoi nga merveille ko di tout comme maestro et presse na labino Mengi, c'est pourquoi j'ai tellement plaisir de vous présenter cette émission noire et blanc sous le cette émission noire et blanc avec votre chaîne Ezamakambo TV. Je vous demanderai de s'abonner massivement pour ne pas rater même l'une de nos émissions. Aujourd'hui, j'ai pleinement plaisir de vous présenter vos artistes, vos stars de notre chaîne Ezamakambo. Personnellement, on a chaîne Nabiso ba oyo ba pesa rabino makambo na kati chaîne Nabiso Ezamakambo TV. Ba ba sala musala lo lenge o esengeli bo mona bango na ba gag na bango ba beta ba kilo. Il y a des gars. Mais le long dans notre temps, il y a aussi la bango. Nous avons une question. Oh, bino bomitunaka. Beaucoup de bagag na bango bolobaka. Oh, nous beaucoup koloba. Bomitunaka ba question. Il y a aussi des critiques. Il y a ceux-là qui critiquent aussi. Hein. Alors aujourd'hui, je vais prendre mon temps de le poser des questions de tout ce qui concerne la manière na bango basa la musala. Donc c'est que nanga il y a le beaucoup il y a moi si. Na loboko nanga ya mwasi naza pe na mwana mwasi alors na loboko pe ya mobali naza na mwana mobali ya mwasi kombo na ye Mira mais na loboko ya mobali kombo na ye Agene. C'est avec eux que nous allons réaliser cette émission. Là je vois déjà la présence de vieux Eric le Destin balobi prêtre Azamoko. Pourquoi pas Lena la Zaïroise balobi mwana poto ya Tongo et sans oublier Fali Falga balobi Marie Gorette Yone Makambo Marie Gorette depuis Paris balobi yo yebi mputu yo mona mputu ceux qui n'ont qu'un mputu donc vous yanga noa bisoté. Bien très chers amis internautes, restez branchés du début jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus na balino na moi moi si tout bana moi moi c'est mon bal. Tu fais sinon un privilège pas moi mon bal to ba. Bonjour Agene. Ouais, bonjour Maestro, merveille quoi du tout cas. Boni. Ah, très bien. Souvent moi c'est mon bal là au bien au bon maman. Oh, na lit. Au bangali. Ouais, on est ensemble de plein de soucis donc pas de soucis donc yo au message mingi ko sana moi single no wana ya banzila nani mais la moi l'autre qui ouais identité nezala ke ba biso tout un système ka style à Mobutu ba mwana mundo ba yanga no autrement le ba bubuka tout ça on a tout travail on est ensemble donc single on a identité bana poto ba bidon ya lo ba mingi ate Maestro ko du tout ka ya ko lo ba mingi ezate na tikiono na ekoto yo na mpanzi na nga ya mwasi na moni pe mwana mwasi za wana Mira, vraiment Mira. N'avez pas n'importe surtout yo pe n'avez que hôtel amara. Batala ma casse Maestro. Oh yo peut orgueilleuse. Non, c'est là ngane na kulobande yo ko lo bongo yo hôtel amara. Batala ma casse na poto Maestro, ma casse koleka. Ce que ba bénéfice ça ni no hôtel amara. Pesa na bango no salutation avant to banama. Eh, na bénéficier belé ma. Pesa na bango ba salutation. Ah, na pesi mbote nanga tout. Bote nanga tout na bana poto so balinga mira yeyo. Mira yeyo to ana émission talaka. No mo bo sepela bo lukanga ngayo na maboko polele. To ana Maestro ayambi biso na émission na etalaka ka atuna biso. Oh ninto sala kana on ninto sala raté. Boko sepela bo zaka yo sepela to za bloka bien et ya liboso. Bloka bien ezo ya liboso avant to banana yo non Mira. Si c'est à refaire balobi ke to bandela makambo to bandela mokili to bangi de la nyonso Mira o salani. Ah, Maestro, so ibito bandela nyonso na mokili oyo. Ah, minga na sala kam sala na sala ke. Musala na sala jamais na tika ngo. Musani. Na sala théâtre.
sala vraiment théâtre sala ma art dramatique sala ba cinéma au moins mwinda sala ma sala ma cinéma et bien pour cinéma les années makambo ezale lande ko toi moi na mwindu le roi serpent Mobutu yemta sala nga mira pona zala yemta sala ka yo mira po ozala alors yo le bi osala ka cinéma mais est-ce que osala ka à l'aise surtout dans genre yo ya art yo sala ko osala ka à l'aise parce que biso personnellement osala moi touché comme on a yo ba genre ya ba bloco sala maestro nazaka l'aise vraiment weza comme salaire izama musala so bisinga mira sala boy yonga no sana to sa président nanga so bi mira longo la boy na longo za musala menga mira nazala bongote nazala nga bongote na bien nazama bien organisation la kasa ndana biso naza bien éducation te na ndumba te ba bite mira na za nduma na ndumba te iza rôle so bi mira kanga rôle no sala so mam da singa mira sala boy no sala na boy mira mais la mai to ne pas vraiment laissez bino eza somo botika la prochaine du début jusqu'à la fin amela non mai amela non mai tenez pas zela to yena nkoto yo again ce que yo olingo longola sengle na wana te et puis again finalement objectif non ezala nini non d'abord on a théâtre ouais on a théâtre père objectif tangeza ni théâtre ya musala nga on sala ga musala oyo sala nga le na vivre na zandengo yango sala nga le na vivre na za le gene na za na parler na za la bien naza na chombo bien naza na ba relation bien kilo ba net na poto ba tala ngalo wa net beti banane lever Eric le destin leader Eric le destin aussi le wa net ba maman na ngamo bo Mobutu Gaël Zatonga na kata Paris na Lyon Hollande na minicho hein aussi Mobutu Gaël bino bo mela makambo Gaël Zatonga Mobutu aussi président le wa net président Bedachou Jomo bogos ya pembe donc o comprendre to benge mundele to benge mutu mundu pas na katikata na couleur mweza la katendi mama te couleur 50 ange na lola couleur nini ya 50 ange na lola Eric Mandala au moins que bata bongo parce que si magana ba soutenir na petit na bonga ke liboso po ba mona ngana non tourner na mulora grand serpent Mobutu mona mwindu agene parcours no salon non ndeni ouais nga parcours na ngana travailler na groupe leader pomba na bandana non pas ya Charlie Ngoyi kolonga nga pa Charlie Ngoyi ndena ya pa leader pomba Charlie wa pas la makambo kwa Charlie te Charlie Ngoyi leader mo bo amo mwindu bo ya ayebani pe to ayebani te na mandenga makambo kuna mitso nga ku to kote misangata na yete akapa ata kufi ba che mission leki na te fata ba tumi bale ba ayebate akapa osi mulonga ti leader pomba na travailler pa na ye mama amona komi na ngolelo papa mala zongo kuta tati makambo nini bino pe ba théâtre msana na bino yango tio okay usenga la suba pardon ba suba bisinga ba nga senga pomba pardon tango lo baba mama musu paye ba makambo nini oyo komi na ngozala na oteto na pepe nga papa pomba na beta ba 100,000 filles na nuta nga papa pomba na beta 70,000 kilos na nuta papa pomba na beta 50,000 kilos na nuta ofani pena boya gana mo ba sali video mo be ko YouTube 50,000 vies 200,000 vies 100,000 vies, 1 million de vies. Again. Vraiment très chers amis internet, tout ce que les artistes sont en train de dire dans ça n'engage que eux. Simon, Simon Ngandou, les grands traiteurs na kata Paris, Simon Ngandou, les grands traiteurs na kata Paris, c'est la qualité. Bango, bango, nga etalingaité. Alors avantage ni yokutana na théâtre depuis bana mamango ti lelo o continuons avantage ezani nyangwe kanga yo pena tukala tizo maestro avantage c'est belé au moins la munda sala ponanga pour moi te tika non je parle pas de moi na mundu non ba avantage ya yo moko na musala na cop na o sala na cop na nga na sala belé vraiment avantage c'est belé de monanga mabomira ya belé na zo mingi na vie ba soutenir belé na zo vraiment essayer na zo na musala ya théâtre ya mon ti lelo nga na zaka mira ti lelo ko na ko tika musala na jamais po belé mingi lo ba ko te zate na biso na lo bango awa et ça makele mingi mira yo po simba kiss parce que ba bibino mata tête lingi kiss ndé makamba maestro nga ya beaucoup fa pe ba vala ya menga na simba kiss tenga na mundo mo na ngote oni maestro tika lembo lembo mo na ngote na moi le lembo maestro nga kisite lembo ndezali e mona na talango maestro nga ko simba kisite
elembo ezali ne puis hier nde eza makasi ya pa mira losambo ya omoni te mira asama ebele na poto yango bato ebele baosepelanga kuna na poto ntina kini basepelaka na mira yango yo mpe osepela na nga yango mpe na sepela non alors na parcours na eloni osala yo momona osanta pena pena nde na sala eloko yo mde sala ke nga na bima mpe boye mira bano benga mpe mira lelo mpe komo mpe moi code ya plus 33 plus 31 plus nini plus 1 plus ni maestro nasala parcours nanga leka nango bon nasala tita libele ya libele makasi oyo tosala na poza tala sansiri nga za posa mission etala mepesa makambo sansiri tala mepesa makambo maestro ya libele ya libele wana etala makambo libele ndenge ni expliquer biso libele libele na mobile nanga yeyo ami nanga yeyo mobile nanga motolela makasi mobile nanga ewa mapo te yande maestro ndika soda ndika msala Bio dans la rabo et moi on a un théâtre mais comme ça on peut la jamais aso ça comme mobile ndinga solo moi mundu alongola ngati allez so mundu betana li solo libele mobile nanga yeyo tolana moi mwindu moi mundu aki camarade mobile nanga tolali na ndaku moi mwindu kamisana madaza la ngwana kota afina ngali e ba ka pela misala mabe oh poza la ngale wa serpa babi respect na père takali nga libele yango libele talama na poto makasi etalami bat babengi nga ebele na liembongo ebele la poto et comme tanga vertige makasi mais les silité mais siko ba musicien so abeti moi ba via ne belé wana ba lobela ngo po ni bino bogangela ngo te on est talibango papa koloba loba mingi zama molotoni biso linga soma molotoni ala te biso to bata makasi po bata so misute po bata bino misute na kato parce que nous courions derrière le temps na ça ce qu'on n'a pas à gagner idole non izanani koloba mwana mwinte po oyol ba mwana mwindu na bibino idole na izanani on peut la personne sentiment ya kota TV ou ça la pena art dramatique ndega izala nga idole nga la Kirikou idole nga c'est nga ine na vana bana parler mta pesa nga sentiment que c'est na ko comme artiste na comme le roi neti muto so aki mutu anga za dega ya Kirikou so ngo disco Kirikou oyo ya nga dia ezanga dia alors lelo yo na groupe na makambo ya théâtre to na kati ya vie artistique na bino lo lenge makambo ezako ko dérouler eloni ezako déplorable pour nous ezako déplorer yo ezako no epeso mawe epeso pasi oyo tango vanda bolo binga na ko sala eloko te mais au moment tous ba sala yango ezaka premièrement non jeu vidéo et bimé René Kanyimboka et on depuis ça passe nga gagne na ko sala on plus jamais na j'aime moko botomo ba ndeko na biso ba artiste comédien bo mo sa ba showbiz opo no mama na joane mutu mo ba théâtre même dans lisoko lisusu donc akende opesa sima akominzele ba olien na il faut tenir compte ya ba au garde ata moi ba terme mususu tala non regardez terme ne hello we ça bon ba iba tona ba poto ba tala ba bi question bana poto bo excuser sina mo no sengeli excuse déjà ouais bo excuser nga ndengelo bi maestro mais bi mo boye ba ke ba comédie belé na micho ba kuma ba ta showbiz o mo ne ya tele mpena bo masala ona ba fo ba je mo boye so ba ndenge ni menet mlo nga gene mo mbala te mo. Bien, très chers amis internet, je vous rappelle que c'est votre émission Noir et Blanc qui est présentée par moi, votre humble serviteur Merveille Kwedi Touka, maestro de la presse congolaise. Je vous demanderai de s'abonner massivement dans notre chaîne Eza Makambo TV. Là, je vois déjà le Viendoudi, le nouveau riche Balobi lourd, la suprême Mama Solution, le Nalazaïroise, chef d'état-major Papi Karoya, le grand combattant, pourquoi pas, le vieux Simon Ngandou, les traiteurs, Nakati à Paris, Balobi, c'est la qualité. Je vous rappelle que j'ai été avec Mira et Akene, les artistes et comédiens qui sont dans le groupe de Mwana Mwindu, le groupe Le Volcan de Mwana Mwindu, Balobi, Sala Makam Nakati ya YouTube na chaîne Eza Makambo TV babi ba telo ko boye ba niveau ya vie mystique. Alors Mira to comme déjà nasuka ya émission na biso elo nini o ko za la moni clé o ko ko pesa le quoi message et pas o ba o balanda kayo et puis moi quelques salutations surtout numéro de téléphone parce que nga naza tellement dérangé pour un numéro na. Oui, bandeko tout balandanga la poto Mira yeyo mais ça ne peut pas mboti boze
ebele mingi msuku na ya bosana na pesi bino surtout ba mbote na bino bato basepela na mira yeyo mama oza na posa na ngai obite ngai na obenga ka mira pona benga fiana numéro na ya téléphone eza plus 243 089 57 48 950 sunga bango longo la 0 sauter la piste ça. Oui 89 57 48 950 numéro mira yango wana oza posa benga mi. Bien, merci Mira. Tu est-ce que pas à gagner tout comme les gens à souka ya émission. Premièrement non, au sali au long pas depuis long pas pombo comme pas nani. Et pas moi na mundo ça da combien de temps? Ah ouais, nga depuis long pas pombo na comme pas roi c'est pas mon bout na c'est une année. Au sali une année déjà. Alors une année na yo mo la évolution ndeni koko te la mututé. Très bien. Très bien. Alors nous sommes déjà à la fin de notre émission. Si vous pouvez avoir quelques derniers mots et puis un message clé pour nous passer na baï au balangakayo parce que mon ayo karame non basula na oboyete et puis numéro de téléphone pour na Chancel Bemba hein balobi Chancel Bemba azalé na posa numéro na yo babi Abeda Chour balobi le patron le beau gosse Abeda Chour patron beau gosse ayi banata sa pembe to za mwindu mais azan ala katikati balobi beauté à 1000 langes. Vraiment donc c'est que moi quelques salutations et puis numéro na téléphone parce que ba luka yango. Ouais la pesi ba tout balanda nga balinga nga gene na poto ba mbota trop ba bia gene na bino yo artiste na bino yo ba bina compte na nga Facebook betaka gene kambu ozwanga mugu hein moi ba critiquer ça la bien moi ba remarquer ça la bien protocole ça kopa ngo banini donc na numéro na nga WhatsApp so ozanga posa numéro na nga téléphone au 8 chombo comprendre au zip na code ils a plus de 143 82 96 329 donc plus de 143 82 96 329 wali mon mot privé à WhatsApp balbi yope o luki obimana na moto ya okoyanga no misimbite bango ba yebine bazana ba tana ba pale ba yebike nga gene ngam na beto ko yanga no koloba ya nga yende kuna na poto na bango yibango yenda yibango ba yebite ba ola nanga ba yebite koloba ko yanga no ngayo na kotongo na chaîne na yo mo ndo zano yebi bete ba 10000 vies e bete ba 5000 vies e bete ba 20000 vies e ganga na ba poto boyebi bona ba poto bele botala o yanga no ngayo ya gene boyebi. Bien trop chers amis internet, nous sommes déjà à la fin de notre émission Noir et Blanc qui a été présentée par moi votre humble serviteur merveille Kwedi Touka maestro de la presse congolaise et je vous demanderai encore de s'abonner massivement à la chaîne Abisobo s'abonner massivement à la chaîne Abiso Eza Makambo TV. Combien de temps de ça n'est pas mon amour? Pas moi amour, ça dit 7 ans. Pas le roi serpent moi. 7 ans un peu bima. Nabima. Banazati siko na banda kala tina bilula lula titaka mwana mwindo alonge besika wana est-ce que le rappel na Kinshasa na TV? Oui le Congo Media Channel na Congo Media Channel na sana kudura ngale kawana ngala mwana mwindo makila ya makila na women betima 7 ans banda bilula lula tio kende tito comme suna mamba poto na zakaka afula ngaka kofula le biko wanga na été et jamais ngako wala père na ngala lingage makasi pa bébé mira ya zana aza mwana vraiment ya makila. Ya sote bima pena ba président na bino. Tenga bima na président na bisote. Et moi muta linga kama te na mouvement na ye. Pa na ye komate. Mana président ndé. To mana président. Mira no mana président te. Bima na président ngai. Bima ko bima na président o bino bobi ko bima na président ngala tu na bobima na. Ah leader na ngasa singa bébé mira pour mwana. Toko tikanga na tambo na bimi na ye. Ça n'engage que vous, bien très chers amis internautes, nous sommes déjà à la fin de notre émission Noir et Blanc. J'avais pleinement plaisir de vous présenter cette émission. On a commis déjà vraiment dans la souka. Il y a émission Nathalie qui a gagné micro, mais avoir gagné dédicacité dans notre courir derrière le temps. Donc c'est que comme déjà dans la souka, bino bay o bolinga kangai, ma ben oboka le sous ma banga ya ofele té. On a boka sous ma banga ya ofele té, na olia té na oboka le sous té. Balobi le viennent nous dit les nouveaux riches. Le viennent nous dit les nouveaux riches à l'équipe. Babi 3 fois via IP. Babi Janobamba pomme de main, Janobamba pomme de main. Balobi 3 fois boss. Babi exaltation. Pourquoi pas le vieux Eric le des. Balobi Miguel Tuzola na babi exaltation na yo Miguel Tuzola na balobi na olia te. Maestro olia te. Bi Stema Iboika. C'était Maïboïka, Babik Saltation, on n'a pas eu pour aller dans les États-Unis d'Amérique. Moi, mi baleka comme la souka. Ouais, moi, je suis un Gaël Zatonga Mobutu. Vous comprenez? Balobi, mère, le bail comme mon ami, Miguel
nakati Paris, mère Miguel nakati Paris, mère Miguel Tuzolana nakati Paris oloba mingi zate ba Miguel zatonga mobutu mère ba chaussure ngolo ba limo kombe ngala ta 41. Comprenez mère na lobby na ngani mère wa na TV na lobby mataka gane mère na ko le ka bote fo bo seka moke boza skole ko bo le gena na gimbala ouais boza ba kena ba big na ba stylo bokoma na bandi le kobo et le renard mete kobo sitanda musika zadia yandi corbo ko kamen chauffeur karanga kinga mikanga madi ma fenêtre ele luma me renda corbo yagala. Vraiment très chers amis internet, tout à l'heure il y a émission na vision noir et blanc la bino to monani mbala ya sima des salutations des dédicaces. Oui, na pesimbote nanga pa Carlos Lema, na pesimbote nanga ipa Letisa Mbumba, Letisa Mbumba nalinga ko mbingi ya Letisa Mbumba, na pesimbote nanga pa Eve Mbumba, Evema makode yake bana ma mopanzi nanga makuna na pesimbote nanga pa mama nanga baleke bele baleki ebele ngai na bino to monani mbala ya sima big up.